tokomika ko temporiser biso tokomika ba to aboye tozo temporiser ozo monnaie tozo temporiser kaka boy maman lobana nuna biso c'est bien de garder le film maman c'est bien de regarder le film pornographique c'est pas bien de regarder ça le film de Moussaka c'est pas bien de regarder ça pourquoi tu regardes ça Pepe Saoni bilingue donc yo sans film au côté là au cause bilinguité c'est qu'il y a un esprit parce que derrière le film voilà il y a des esprits qui se cachent là derrière au cause ba femme de nous ba mari de nous ba côté là on a filmé allez bois que là ba film anti le za la kaka ba film wana au lieu yota là ba film wana sala film wana na un bon tonton bino mibale ba to wana tomba ça ba film na idée ba pesa bino bilingi to ebi beta dame na bango to ebi bango te derrière bango eza na esprit batama bango ba melaka ba kisi po ba commander ba sala wana baba na ko ganga baba na ko sala baba na ko sala boy non nous sommes naturels nous on va faire ça avec nos maris c'est pas bien de regarder ça surtout si tu pries tu crains Dieu il faut pas regarder tu vas prendre beaucoup des esprits mon comme ça au moins là aussi si wana bosali na papoke mon comme ça ke ko lala boy ozo mon esprit mo ko zo ya lokola asala na yo au moins na garçon wana film aye abali ko luka sala na yo oglobi bon garçon film aye li susu ayo kanso ko kitoko kanso ko ayo pozo sala film ali yo po wani ko sala kakaboy lokola mutazo sala film nzo des esprits ba esprit na tango bayaka aye ko zo ya malamu ya yo akei aya tikelo semence na mabe aya tikelo ba maladie aye ko tikelo ba semence mabe ba mvutema ba kindoki makamnyoso ya mabe oya ovana mobali mobo ke ko pesa e ba serpent na o ba tikela ki yo ovana na mobali mombala komi ko kima obanji ko lela nzoka yo nem totala ki film moko ya porno il faut pas regarder c'est interdit. C'est toi-même porno. Yo moza porno na kati libala na otobi na kati ba relation zala mwasi ndumba zalani il faut plus regarder, OK? Ata ba oyo ba publia ka baninga bazwa baza bato ba publia baninga na mutakala na nini, c'est interdit, c'est pas bien. Si tu veux qu'on te respecte, tu peux pas faire ça. So oza mwasi oza humain, oko publier mwasité, oko publier mobilité et surtout mi balo ba publier basi. Ba ben bon tonton. Moi si bo 5 nzoto ba publier akaete, jamais c'est interdit. Moi si o yo sangisa nzoto, moi si o mukola na bolala ki o sepela ki pe, mukolo wana bakanga ki o na makasite yo kusha ki na fi wana, lobi bo yo kanite, lobi elo mo esimbite yo su moi si wana, OK ko publier, oza un bon tonton te, oza immature. Parce que bah mature, bah un bon tonton ba kabana na moi si akoy ko publier te. Les chéris, la famille de Miss, c'est interdit. Il y a encore de la mobile, il y a vidéo, il y a bondumba, il y a mutakala na yo de la mobile. Non, ma chérie, non. Mobile o alingi o lelo, lobi akolingo ta kolinga mutu mususu. Mobile o alobi ke yonde, lobi ako changer. Moi si o alobi yonde papa, lobi ako changer. Continue de la moi si ba mutakala na ote papa. Elle n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Batinda la naramita kanate mukilo yo ko tinde na motema malamu. Mais téléphone lobi ba koyi bango muta ko publier. Au moins il place aussi la réputation ba gardango ba somba ngote ba bong sa réputation. C'est interdit. Oh tout ça la vidéo mobile bengo la vidéo la kisanga bola isa boyelo ba non papa, c'est pas respect. Pour nanga moko moi si c'est pas respect. Mukoto okuta na to 500 autres. Et puis tant bo 500 autres na moi si to na ba ko ça la vidéo bozo sala ne bozo 500 autres ne bo sala ko sala ngote. Lobby oyebité. Et ça très dangereux qu'on rattraper et aussi sur valeur. Et ça un bateau ba vendre baser la shit na yo. Baser la shit na yo, baser la rokuya pour ba seka yo. Imagine au vandi boy un jour ma nudité na yo na réseaux sociaux, ba parents no ba moni, ba ndeko no ba moni, bana ba moni. Ma chérie, un bon tonton, toza wapi. To respecter le konzamba pesi biso. To la tsaro bilamba poto bombango. Eza dignité, eza valeur, surtout valeur. Nzota moi si eza na valeur. Mutali boma ya moi si soka lekani boy. Bana mi aza mutakala, bana mi bali nyonso na ba bon tonton na veste, na ba costume ba obaluka. Po batala mobali wana, moi si wana mutakala na epo aza mutali boma ba nkaza mutali boma a moi si. Mais bana mi bali ata bazala ba biloko na bango, biso c'est intéressant na biso te. Donc protège ce que Dieu t'a donné. Maman ngai soki